Alors, toyaki sur l'invitation du secrétaire général Augustin Kabouya, à Bengisa qui va cadre réunion sur la partie. Zagina Masolo Moko, il fallait tomber dans Yémen. Yazali secrétaire d'un parti politique, parti au pouvoir. Azali ayebi information makamunya sozo le kanamboka. Tant yo tinele batu message, oyebi ki empêchement ezali, okotine la biso pe message que nazu empêchement boya te na journée wana parce que na kokende ko yamba président de la République. Lokola ya sali yango te donc a respecter biso te. Yango na ne photo babo solo. Muto azali UDPS, Muto azali na esprit ya UDPS et ça la pas cité pour yango nde lokoto yaki et ça mo continue biso. Nous lui devons du respect conformément à la disposition statutaire au réseau Kamba pertinent à Bisso UDPS. Kabou a sorti un message et pas sûr il y a qui m'a dit non réunion ils allaient annuler mais il n'a pas tenu compte que non Bissonde tous allés base ya parti politique parce que batunaye oya che awa bajalelo oya che awa bazoko sabiso que non akaya ma président de la République. Un secrétaire parti politique comme Kabouya, avec l'institution président de la République, c'est quoi les rapports? Où est le mal? Où est le conseil que nous avons comme ça un problème? Que nous avons soigné? Non. Oui, merci beaucoup. D'abord, Nazo, ses représentants. Kombo Nanga, président Mukendi Vincent. Naza, président cellulaire et à Céline Moutombo Chimou, Cité de l'Espoir. Alors, Toyaki, sur l'invitation du secrétaire général Augustin Kabouya, à Bengisa qui va cadre réunion sur la partie. Zagina Masolo Moko, il fallait tomber dans Yémen. Malheureusement, compte tenu à temps, bayebisi biso ki akendaki aéroport pona koyamba mokonzi nde bazongisi biso to zonga tokoya susu jeudi. Oui, eloko ya mabe pona bato mosusu bakomona ngo mabe mais biso lokola toza ba membre ya IDPS toyebi ke eyaka nango lokola toza ayebisi biso ke tozonga le jeudi tokoya jeudi. Mais on a une tolérance na ba combattant na ba président nyonso ba cadre parce que être cadre c'est une charge. Makamuso ki il faut yebaninga ya ko maîtriser yango. On ne peut pas parler de n'importe quoi pour un secrétaire général na biso. Toza simanae, tozo senga kaka alenda pour partir télément. Biso nyonso toza sima mokonza mboka parce que notre souci c'est l'état des droits. L'état des droits doit commencer au respect des temps. Ceux qui ont bien ici dans la manifestation, il faut respecter d'abord le temps pour Ebanda, tout ça yango. Mais à part ça, pour na batu mususu bazaya si kanaka ta parti et ko choquer bango. Mais biso to yebi que même Etienne, il pouvait appeler les gens ceux qui ont empêché à s'excuser. Donc on a tindi délégation na ba président fédéraux, ba 5 excuses, nous sommes d'accord tozo zonga. Tokoya le jeudi. Conseil nazo pesa. Oui, nayebi ke ba combattant to otaka musika, to mise en charge ndenge to yaki boye, to ena ba transport na biso ya pasi. Parti ya pesa ki biso transporter mais ba patienter kaka parce que ba koya kaka na pasi wana ba monaki ba koya le susu ko bakisa po ba sala ka musala ya parti. Tous contribuer pour l'intérêt général. Ok. Merci beaucoup. Ligambaroloba, et ça que IDPS c'est l'état d'esprit. Et ça parti dans biso to lingango makas. To sali 37 ans ya souffrance. Poto comme on a pouvoir oh to comme nango lelo. Sur les alaki to litaki te, mais le to rose au pouvoir te. Mais le roi lelo to si pouvoir il faut continuer à biso à parti biso base parce que netolo baboé tous en a regret à ma casse c'est un niveau moins impossible et ça manquement de respect grave au sein yaba au cadre ya parti na biso IDPS
pour ceux qui secrétaire général na biso M. Gissen Kabou si biso ke akenaki kozwa ba gouverneur. Donc gouverneur azali muto aza éli na base. Mais ezo pesa biso pasi parce que biso net ozaboye toye awa parce que yenem tabengaki biso. Donc kosala eloko esalami en tout cas ils ont pris sa crédibilité pour la biso base d'abord ya parti. En tout cas, to se paye na ngote ezali comportement moko eza vraiment regrettable parce que abisa biso 12h. Donc yo yebi ke oza na empêchement au comme atiba 17h avant 17h il faut que biso ke to kende ko sala makambo na biso mususu parce que biso to yaki a pona ye yenda bengaki biso. Donc yango ndezo pesa place. Bon, merci beaucoup. Secrétaire d'un parti à Gogene. Na sepeli mes journalistes pour la question na yo. Yazali secrétaire d'un parti politique, parti au pouvoir. Azali ayebi information makamunyo sozo le kanamboka. Tant yo tinele batu message, yo bi ki empêchement ezali, o continue la biso pe message que na zu empêchement boya te na journée wana parce que na ko kende ko yamba président de la République. Lokola ya sali yango te donc a respecter biso te. Yango wana ne photo ba bosolo. Merci mingi ndeko journaliste de ce pays la mutuna na yo. Moi toyaki sur convocation to invitation ya mokonzi na biso secrétaire général Augustin Kabouya. C'est notre secrétaire général du parti. Donc yende muto apesaki biso invitation to ya a pona kosolola. Mais sali contre-temps et salimi et que lokola mokonzi mboka azozonga lelo et que hier azali secrétaire général ya parti au pouvoir azwami na ngambo aéroport. Omoni depuis akendaki nanu avion ekitaki te moyen a tika mokonzi kuna koyabo ezalité. Alors lokola pe likolo e sali mobulu et que moyen a tika biso batuto vanda awati xitante. Voilà pourquoi information pesami que communiqué pesami que to reporter to zongana. Donc muto azali UDPS, muto azali na esprit ya UDPS et ça la pas cité pour yango nde lokoto yaki et ça mokonzi na biso nous lui devons du respect conformément à la disposition statutaire au réseau Kamba parti na biso UDPS. Donc et ça la biso pas cité toyaki pona honneur ya parti na biso pona toyoka message ezali pas secrétaire général oyo contre tes amis kuna pas ya kendaki ko yamba mokonzi monene esika azali kozonga. Donc et ça la biso pas cité kaka nde moi ba incompréhension ya batunde yango na ozomona mais biso tozali na esprit ya UDPS et au la biso makele l'été. Moi qui vous dis nazara na kinkole nazali na kinkole na nsele. Donc na kozonga ndenge na yaki pona na kotungisa pe mutute na ko vilipande pe ba vertu oyo tozala ngo déjà acquise na kati ya UDPS. Mais na UDPS bayaka kolela transport na te biso na lokwa ba parti mususu te oyo bayaka koluka transport biso toyaka ta makolo toyaka tozongaka ndenge toyaki to eza soko mutu abandi koluka transport esika ba rassemblement boye c'est que amitu na côté autaki côté bakabolaka batike biso toyaka koluka batike te. Merci beaucoup ndeko journal. Bonjour ndeko. Merci beaucoup pour la mutuna ndeko journaliste. Et là on a resenga na bande ko na biso ba cellulaire, ba sectionnaire, ba fédéraux. Et ça et loko to sengi kimia patience. C'est-à-dire quoi? C'est oui, c'est normal. Les secrétaires généraux il y a UDPS a bengisaki ba cellulaire, na ba sectionnaire, na ba fédéraux. C'est tout à fait normal a bengisaki bango pour que ba solo la masolo ya avancement à partir na biso. Mais à notre grande surprise,
mokonzi ya mboka azokita lelo. Le secrétaire général a obligé Sengeli à kende koyamba mokonzi ya mboka niveau ya aéroport international de Njili. Ce n'est pas ça qui empêcher que na oyo mokonzi secrétaire général a yebisa bande ko bazonga ba ko zonga jeudi, ce n'est pas un problème. Le CG a aucun jamais privilégié la bande de côté pour que aboya appelle à mokonzi ya mboka te. Il est tout à fait normal à répondre à makambo yo talina na mokonzi ya mboka si mokonzi ayebisi bande ko na biso ba sectionnaire ba cellulaire ba fédéo ke bazonga ba ya jeudi. Où est le mal? Où est le conseil que nous avons dit que comme ça un problème? Tu vas comme soigner, comme non. Et c'est tout un apaisement. Le secrétaire général a dit que non. Bah jeudi. Et ça mon cicaté. Le besoin mercredi. Jeudi et Rotana Barosana secrétaire général. Parce que en respect il faut nabiso na secrétaire général. Et c'est notre respecter mon consigne mon qu'on a combat fait ce qu'il local mon consigne doit baigner à Kenero pour qu'on a solo là maimbo tobo sanate que ba gouverner ba otiko bima awa sikoyo et Sengeli soit secrétaire général a otiko pesa azapena do pesa chef de l'état rapport par rapport à ne ba gouverner ba bimim et ça une histoire depuis 3 ans il y a jamais Kaboun. Le IDPS a reçu quand même quelques gouverneurs à nombre belé. C'est là aussi, c'est une information. Mais pourquoi pas les cellulaires, les fédéraux, les stationnaires, les commissaires lamentaires, parce que c'est le secrétaire général qui dit non, j'ai dit non, ce n'est pas ça. C'est que nous avons apaisé, parce que nous avons kimia, nous avons pour la jeudi, il n'y a pas un problème. C'est simple. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour papa. Vous savez que Kabou ya bengi biso awa to ya réunion. Netinga par exemple na wuti nsele. Na futi mbo na ya passi 2000 francs transport pour na ya boy. Pour na kozo fona sous 2000 francs. Depuis 10h 11h to zaliao. Mais on est surpris à la dernière minute. Kabou ya zoti des messages. Et pas sûr ya kimoko boy que non. Réunion est annulée. Mais il n'a pas tenu compte que non, Bissonde, tous allés base ya parti politique. Parce que Batounaye, Oya Tché Awa, Badjalele Oya Tché Awa, Bazoko Sabiso que non, à quel président de la République. Un secrétaire parti politique comme Kabouya, avec l'institution président de la République, c'est quoi les rapports? Donc Kabouya a prouvé qu'il est un incapable, un incompétent, il est un incohérent. Tu as compris? Il n'a pas les messages, il n'a pas la qualité. Tu as compris? Je suis reconnu dans la cellule. Papa. Je suis le vice-président. Je suis reconnu. J'ai une adresse. Hein? Quelle circonstance? Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.